pour t'éviter des choses. C'est là mon thème. Bonjour téléspectateurs, bonjour na Obazola na ona tongo, bonjour barola na ona pokwa. Shalom na Obalingara shalom, neti bato église charismatique, prophétique charismatique, ya parcelle Dodi. Bonjour ba Obalinko ba Balingara yenge et pourquoi pas ba Obaloba salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lelo to bandi émission, première émission il y a 2025. Je crois mingi ba lobby, mingi ba critiquer, mingi ba komeli biso que tout ça la so émission te koya te ya ki tamo ya ki moi problème matériel et deuxièmement nga santé ninga na ki moi muke mais to komisi nzambe o ya créer mokili sali ngulo to zala na bonne santé lelo émission to nga to sala ngo la fois passée to songo ma mikolo to leka mais to sala ki yango te parce que tozaki na ba problème auto loba donc ça on a mois de décembre mais lelo tobi to zongela ngo to sala yango tozo parler lelo mingi si la vente des terres na Manzango na territoire Manzango côté kama belé na territoire Manzango tozo lobela pe bato bazako caparer ma belé baza ba endroit te mais ba comme si ma belé on a ba endroit yango lelo to baki tika to lobela ngo to clerci pe moi muke bato Toyoka qui la fois passée, tu as un ministre intérieur, Constant Manvidi là, Azali Moko ya mwana Manzango, Azali ministre intérieur na compte IDPS, Azalaki membre du gouvernement provincial comme député et ministre intérieur, Azalaki tourné na territoire ya Manzango, tout place ba problème Azali ya Mabele. Tozo uzongo mamuke sima, tu ebi série mo tu as un problème Mabele na Manzango. Bateka ma belé vers Boko Ndembo o batu somaki ma belé basomina ba mboka basomina ba cimetière basomina ba mai place batu bako tokela mai ba bengana batu ba mboka batumbaki ba mboka batu ba ko fona liboso ya secteur ya Gome ya Boko ko fanda wana ba né isalaki presque année mais grâce ya honorable Ntsumba salaki quand même ma kelele niveau parlement ndasomba ngo baati azongisaki mabele wana mais mabele zo continue ka kotekama les mêmes baati asoma mabele na kingu yolo vers Lukala 65 hectares mobimba secrétaire na ye ayem dans la commissionnaire asomba la ke mabele azana 17 hectares mais yemo baati na komana mabele ngote yemo na komate mais azana mabele to koyoka mabele mususu baye ko somba na Nsanga Nord kuna ko bimisi makamunde yango wana au ministre intérieur ya kendeki tanga komi asalaki ko sala na suka nango azalaki suspendi mais to kana liboso compte rendu na ye o ya kendeki ko sala émission akendeki mission na de service na Nsanga Nord o elongoli na musala tolanda mais quand à dire que au teki mabele comme on vend du pain, ça là au Congo ça ne se fait pas et encore la Congo centrale et ça les makate. Cependant na katamboka kilau pardon na katamboka Ndembo Nord mabele a ayant droit foncier to ba terre ancestrale et tekamaki ndenge bateka nguba na wenze au moins 95% des terres. Mais na kati ya mboka wana ozali na basi ya zemi ba bébé bana mike bakolo pe mibange oyo na mokola lelo bazali lisusu mesika ya kosala bilanga te ya komela mai te ya pe ko se mouvoir te pour la simple raison que toutes les terres sont quadrillées na ba fil barbelé tato ke kuna to koti na zamba to luki bato basomba mabele. Nous avons vu 4 individus. Ces 4 individus qui ne parlent pas lingala, qui ne parlent pas français, qui parlent l'anglais. Un Swahili avec un accent fort anglais. Totuni bango, binende bosombi mabele ndeke bozali awa boye. Balobe na biso ke bango bazali ba travailleurs.
et que patron na bango to ba patron na bango bazali. Est bazali na Kinshasa to so na bango ba lobi ke ba patron na bango bazali na est ya pays. Bazali na est ya mboka na biso et que bazala ka pe sur place te na bakota Butembo mais batambolaka tantôt na Kenya, tantôt na Tanzanie, tantôt. Donc nous avons ici affaire à des gens qui en réalité nous ne savons pas identifier, mais qui pour autant basombi mabele à 95%, oyo mboka wana, c'est-à-dire que batu baza sou nesika ko vanda te parce que 5% de terre eza eloko moko te, moyen basa ya bilangeza ile susute. Et donc ça là, c'est des troubles oyo l'État congolais, la province du Congo central, oyo il faut à gérer yango incessamment awa parce que to lingate ekokweya. Parce que c'est une question de terre. Et nous savons au jour d'aujourd'hui ce qui se passe entre Israël, Liban et Palestine. C'est une question de bosquet de terre et c'est bomisi plus de 500 000 personnes. Il y a un problème aux autres dans ce pays. Na Est, makambo tozomona na Congo central, na Est et bandela kibongo. Lelo oyo biso nyonso ba congolais to di problème ezali koleka na Est. Et donc si makotambola to vandaki na kata mboka na batu nyonso. En passant, je dis ici que na administrateur du territoire il y a Mbanzango Azalaki présent qui s'était fait accompagner par l'un de ces petits à confiance ou secrétaire, je ne sais pas moi. Et je vous dis ceci, que na kati ya makamotala etali kote kama ya mabele ndembo nord. L'administrateur du territoire de Mbanzangungu azali na kati ya makambo wana. Personnellement, je l'ai conseillé plus d'une fois pour que abima na makambo etali ba vente illicite ya terres ancestrales. Mais il ne m'a jamais écouté, malheureusement. Donc, et salimi siko que tant que vandi na kati ya mboka na bandi ko s'adresser à la population par rapport à makambo mabele, un groupe de jeunes batelemi na sima na musika kuna to sengi na bango bapusani mais bazali ko sala makelele pendant que nous on parlait des choses importantes qui concernent les terres congolaises. Oyo etekami na bato tozali ko kwa identifier bango te. Tout du reste en termes de sécurité à province qui est un danger. Un danger oyo il faut que prévenir déjà sikasiko yawa. Lokola na ne koité. Monsieur azali ko déranger. Na ko déranger na wana na tuniye na bengiye na tuniye. Yo na mboka oyo ozali nani? Réponse à mutu wana lobi ke nazali na vanda kala mboka oyo. Ozali nani na mboka? Onga pe nazali ayant droit. Et donc monsieur na tuniye. Yo azali ayant droit. Ozala mwasi na bana. Monsieur dit kazali na mwasi na bana 5 ou 6. Na tuniye. Bana nyonso bazali kotama na kata mboka ya mikemike na oya yo moko ba bébé oyo. Il faut bakola. Lobi na tongo bakovanda wapi. Parce que bato oyo basombi mabele illégalement suka nango bakobenga na bango. Soki babengani bango te. Tokoyoka kaka butu moko batie moto na bandako babandi kokata bato bitu awa. Tango mabele etekamaki yo zalaki wapi. Monsieur s'est mis à ricaner, c'est-à-dire qu'il y a qu'on s'est moqué d'Angaï. Et les gens ont trouvé que c'était non seulement un manque de respect vis-à-vis de l'autorité, parce que nous nous sommes donné de notre temps, avec tous les sacrifices possibles. Il y a qu'on ti nakata bamboka wana dans un endroit perdu, ti nakata bazamba namakolo pour na kotala likambo yo et conserver. Éviter des choses. Zala motema. Merci Botolanda, honorable ministre Nepso honoré Autolongwa. Obakangi a 5 ans de prison. Mais basali appel à niveau ya cour d'appel tous la suite et aux alandengeni toroyoka. Mais boyoki place mora lobeli village Kilau. Village Kilau est à Bosana qui fera le bansanga no abi Kilau. Kilau ezali mboka vers Zongo Snell. Mboka na pesa na makelele toyoka ki PR moko José Mambouy na comme kolobela makambo wana contre ministre intérieur Tolongwa
que ministre intérieur a réglé le problème, tout ça pas audio non, que ministre intérieur a réglé le problème, tout ça. Kuna pe ba problème ezali, mais akendeki. Ministre akendeki pe kuna asalaki pas. Mais tolanda qui émission moko. Donc on a toujours quand même na télévision et qui na niveau ya Molière TV, tolanda qui bazolo bla mabele wana. Bisote tolobi, mais tolanda qui on a Molière. Tous extrait de film qui na télévision et émission Molière. Tolanda. Pour t'éviter des choses, Zala Motema. Un député honoraire, un député honoraire pour la Kilamu, la Kati Mbazambubu, Azali Kosa la terreur. Alors bien, c'est un quotidien d'Aimoko, la monnaie à Kotambola, la basoda, il y a la titanie, à justice militaire. Nous avons Azali Kopele la Tata Mokondi, il y a auditeur général, monsieur mon général de Bikounia. Mon général Bikounia. Mais quand on peut côté ça va conduire Bazali Awa dans Congo central, on est capable de auditeur supérieur Azali dans Congo central, donc auditeur il y a garnison Azali côté à Banzangungu, pas que Dakotala, un monsieur Azali dans Boka Kilamu na kati ya Banzangungu, le lenga Azali kotamba na basoda auditorat pour torturer population ya Kosakanate et population Azali maintenant on va être auditorat militaire, Azali pour soutenir Kilamu par qui Mamboka pas pour là dans Samba à Banzangungu. Akokimo be moto wana akoya kobotola bato basi akobotola bato biloko na bango akokanga bandako ya bato akosala ba dégâts matériels pe kobetisa bato mfimbo yango wana kozaki bongo na bilanda na biso ya mosala ya journalisme mpona kokende kotambola koyeba bavérité na bitambola tambola na biso akoluka vérité nde nakendaki kuna kokende komona nde bongo sika je suis devant le ministre provincial de l'intérieur ya province ya Congo central na Congo ya Ndeko Constant. Ndeko Constant, bonsoir, parce que tu m'as dit depuis Tongo, tu connais beaucoup pour clôturer mon colombo lelo, tu constat l'émission, interview dans ça les amis bilingues, mon nom Orion Sepeli, au Koloba Ezaraki Congo, parce que l'émission est dans Molière, dans Congo Mobima, pas pour la taper dans Mikina Poto, message. Pour t'éviter des choses, Zala Motema, Ndenge, Bouenge, Eyemba, ya solo, qui ne bouge. Motema pembe. Alors, ce que vous avez motema pembe, vous avez motema jambindo. Tu souffriras. Si ça dépendait de Kotanga, Bamboussou Balinga va se la conscience. C'est Dieu qui fait la grâce à qui il veut. Tu ne veux pas comprendre ça, orgueilleux. Le sac. Tala. Oko tula na orgueil. Oko beba na méchanceté. Tu n'es pas sauvé. Botolanda, bisotem tolobi. Tolane on a Molière. Mais tozonga na dossier proprement ya ministre intérieur. Ministre intérieur a salaki tourner akende na mboka na basomba mabele, basomba zamba, basomba mai, basomba donc batambo bako salate bango basomba o bazakuna basalaka kuna ba muto asomba yango. Muta somba on kachereka un certain kachereka comme ça. Kachereka somba mabele wana atinda bat bazala kuna. Mais bato bazalaka kuna bayebi d'abord bango bayebi nombre d'hectares te. Tolanda bestre nyonso ndenge ministre azalaki kuna ndenge basololaki na bato wana na mboka wana na zamba wana après to yaskoyo na mboka ndenge solo na bato mboka. Tolanda na oyo. Pour t'éviter des choses, Zala Motema grave, il paraîtait que bakotambola même na mandoki. Bazalaka basalaka bantango batambolaka na bazamba wana batambolaka na mandoki nani aza kotekela bango bakotangela biso kombo ya un certain Kasereka nda ya na bato wana un certain Kasereka nda bazwa bisika oyo aya na bato wana kati na mboka oyo na kati ya wana ndembo no bandeko bazala mbanzangungu bayebi ndembo no malamu na makambo ekosalema tokotambola na ba province bisika nyonso tokokuta mabe tokoyeba koloba yango kotalisa po ete mboka na biso ebana kokende malamu tokolinga jamais Congo na biso ekweisama Congo na biso ebebisama Congo na biso un pays très cher tokosenga na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebana kotinda penza susu ba expert basangana na ministre provincial ya intérieur awa pour ba kosala visite guidée bamona makambo ezali kosala makati na esika eye. Merci beaucoup ndeko Patrick Maïza to pousa na pona koyeba continuer maito zali kosala. En fait bato bazali toloba batu ya province awa te.
po bazali awa comme propriétaire lokola bino baza combien? Sept. Donc bato bazali étranger na région oyo na milieu oyo boza 7 bino 7 parmi bino 7 wana patron azali? Non, patron azawa te. Donc bato bazali des personnes étrangères na région oyo to na province ya Congo central ou na territoire ya Mbanza-Ngungu secteur ya Boko pe village Ndembo Nord bozali 7 au total, n'est-ce pas? 7 patrons, c'est-à-dire bino 7 bozo représenter 7 patrons. Patron moko. Oh, bino 7 boza kana patron moko. Patron moko. Ah d'accord, c'est-à-dire que bino 7 étrangers awa bozali ba travailler ya patron moko. Étranger te ba congolais. Non mais étranger à la province. Ah OK, voilà. À la province. OK. Nalobi bien étranger, des personnes étrangères dans la région. Na territoire ya Mbanza-Ngungu secteur ya Boko. Bozali 7 travailleurs. Oui. Bino 7 travailleurs bozo travailler na bosa mosala pona patron moko. Oui. Eza boye. Oui. Ou affirmer yango non? Patron na bino na kombo nani? Pardon? Kasereka. Comment est Kasereka? Oui. Non complet. Non complet. Kasereka Luanzo. Kasereka Luanzo. Oui. Nani? Luanzo nani? Parce que généralement nazomona bozala ba kombo misato. Kasereka Luanzo. Non. Non poste no prénom bo éviter. Bon. Ye avandi wapi? Azala Kinshasa. Avanda kana Kinshasa? Oui. Ana Kinshasa da bajuro. Na bajuro yo. Mais azala kana Kinshasa te. Ya azala kana Kinshasa mingi. À part Kinshasa azala ka wapi? Na Butembo. Na Butembo? Oui. Et à part surtout poza ingénieur yake na kaba mboka mususu abimaka mingi akenda kando Angola, kando Brazza, kando Kampala, kando Lubumbashi, donc pour la kotala ba chantier azo salsa. Donc azana ba chantier wapi na wapi? Kuluna koyeba te. Teme yozo tanga ba chantier. Kasi ba chantier kozala kuna partout po akenda ka chaque jour to kasi. Na ba chantier na nyonso na asa ka musala nini? Construction. Oui. Mais na Congo central ça na chantier? Chantier awa dans parce que tala ba chantier. Na Lubumbashi azana chantier azotonga. Azotonga nini? Ndako kaka. Ya nani? Eza banda kwa ba partenaire kaka bato ba sollicitaka ye batongela ye. Ah. Mais awa azana chantier te. A Congo central. Bon. Ngala kukigo ye bate po biso to. Non mais yo otangi ba Lubumbashi otangi ba wapi na ba wapi? Parce que nga avana ya na banda ki osala na bango construction na Kinshasa. Tangu na ye kotoyo ayebi lisusu ba chantier mususu esike fongwami te po to sala ka construction ya bandako to monde pe ba antenne ya réseau. Ora ba réseau mususu. Mais na uti ko tuna awa bozana combien d'hectares mabele awa? S'il vous plaît, Ndeko Kasereka, osa plus anglophone? Non. On le bac anglais? Non. Mais comment osana? Parce que médical a coulé kwenu. Mina yu a kwenu bien. Mimi mtoto wa Butembo. Ukisema tuseme mlugha ya kwangu ya Butembo. Tonalité uko na accent ya anglais vraiment. Anglais hapana. Anglais tulifunjaka kwa masomo mais tellement que sikujiinteresaka kwayo. Ya kwa nguvu. D'accord, c'est bon. Bozana combien d'hectares awa? Wana nduka tuko yeba kesho. Oebite. Oui. Papa bozana combien d'hectares na connaissance na yo? Connaissance na ngai na ko ba te parce que ba mezira ka ere ba yaka ko sala ni. Na l'excuse quand. Oui. E ba sala ka ngo ba kay na nombre wana me ba ibiso. Ba ibsibinote. Donc ma beleo bozana ngo awa ba limite bo ebite, c'est ça? Limite to yebi me to yebi ba hectare.
boyebi limite mais hectare boyebi te. Yo pozali outi butema. Bon. Mais ba congolais bozana ba bato ama bazali. Bazali. Sikana na tuna boye. Nombre d'hectares boyebi te. Mais nombre de ngombe bozana ho aboyebi? Oui. Combien? Combien? 22. Nga nazo tuna bino boye. Bozo sala musala epa yoyo boyebi nombre d'hectares bozana yango te. Mais ebisanga nanu bosala ka ndenge nini? Biso toujours po batu batekela bino mabele. Bino bo bandi osoma mabele na nini? Na 2021. 2021. Nani mbodila? Faut komaka. Donc achat liboso mabele bosala en 2021. C'est ça? Donc, ayo yaki en 2021 na mois nini? Déjà basi ba na mois nini? Déjà première na 9e mois, donc le 40e en septembre aye awambala liboso na septembre 2021 date ebite mois kaka tango yaki akutaki mabele basi basombi banda wapi na wapi? Azalaki basi basombi 63 hectares en 2021. Sikona na tuna yo na 2021 62 après bosombi sumususu na nini? Na mususu ngai nazalaki kotambola tambola wapi? Nazalaki kende Kinshasa. Soko ke Kinshasa oyo okuti mabele ebakisa mimba nani azala yo akuta nani? Nakuta banda kwa mususu pasipaki Kinshasa. Aswaki Kinshasa. Bon. Nani ayayi kosala enquête de vacances wana na 2001 wana? Est-ce qu'enquête de vacances à 2001 bozana ngo? Il y a 2021 bozana ngo? Enquête de vacances à 2021. Égalité. C'est-à-dire quoi? Pardon? Bah oui, donc mbodila. Awawa banda baya awa. Basomba kama bele. Bon d'abord na information mboko bapesa onka na bar ou bien hôtel. Wana boyebi yango? Bobino boyebi yango te, mais les informations nyonso en notre possession disent que mabele steka maka awa. Et so mboko bapesa on na bar, soki na bar te na hôtel. C'est ce qui est confirmé. Ah, bossi bapesa moko na village? Combien de fois na village? Oyo yebi dépose. Bazalaki ko bengisa biso bazana problème. Wana to tuzalaki ko ya tuzalaki ko pesa la bango mbongo. Pesi bango mbongo biso tuzongi. Wala bango basi sikona na tuna bino. Tuna bino batindi bango kaka ko pesa bango mbongo. Ye. Asombi mabele. Mais akei komona l'état te. Akei komona akei komona l'état te. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Aye amoni l'état. Asoye na l'état. Après aye awa. Ba ayant droit. Asoye na ba ayant droit. L'état aye amoni ba ayant droit. Ba ayant droit ba vandi. Bino ba cheter bo vandi. Bo discuter na présence de l'état et l'état ndenga yaki atali ba akutena ba ayant droit et tout ça la soye na bango pe absali confirmation que oui mabele ya libre ezali kuna. Oui ba ayant droit nyonso ba vandi pe ba lobi liloba moko pona ba teka mabele ou bien ba louer mabele ou bien basa la cession de terre ba céder pour un temps ba louer pour un temps. Est-ce que bozolanda? Mais bino boye awa pona ko so mabele bokoti bozuma mabele bosilisi na 2021
2021 2022 2023 bino bozwaka kaka mabele na ba condition bino boyebi tito ko na 2024 après nde bokoye komona l'état pendant que bosi osa mabele. Est-ce qu'on comprend comme on a en d'autres termes, bas principe est non respecté d'abord. Voilà et le liboso. En termes de quantité, il y a mabele ou bien étendue. Loi est allée prévoir à niveau de territoire. Territoire a un droit. Il y a quoi accepter cession de terre ou mise en location. Kakaya hectares mouké. Je crois que sur la bonne santé, ça fait 10 hectares. Hein? À cette terre. Non. Pour t'éviter des choses, Zala Motema. Merci réalisation. Boto Landa. Nenge ministre azalai kuna solina ba travailler ba salaka na mboka wana. Mais siko ayaki na mboka kosolana batamboka na batu wana na batamboka bato ba salaka kuna na batamboka. Mais na suka nango ya kosolana bango ministre intérieur atindaki ba beta fimbu epai ya mutoyo atekaki mabele. Yango timemela ki makambo. Mais tolanda ngo intégrité nango nyonso. Ninga zaki na mboka, ninga solana batamboka, bongo tokoyeba suite ezalaki nini. Tolanda. Pour t'éviter des choses, Zala Motema. Nana tekela bino. Famille. Omoni famille. Ezaka bato bele. Aki wapi? O solola na nani? Nani muta negosaka? La solola kina. Nani na negosia? Yo moko mtu yaka wepeke ndio ulikuwa hapa tu kufanya hii acha. Nani ndio alikuwa kufanya acha wepeke na makuta yote. Ulilipa hii makuta kwa nani? Pesa ni mbongo. Nilipa makuta kwa chef. Ilikuwa ngapi hii makuta? Hectare moja ni ngapi? Ilikuwa 400. S'il te plaît, hectare moja ni ngapi? $400. Asomba et pas chef. Hectare moja chef. Chef, matos, chef, fanda namo. Yantika nanu letre, fanda nanu chef. Chef. Bapesa 400 par hectare. Bazalaki chef, matos. Sai. Mungani. Sami. Soba. Mais nani ndio alikuwa representant hii bantu yote? Nazaki representant na bango. Nani ndio alikuwa representant ni Matos na nani? Na chef du village, chef de famille nani Mkoko. Toms. Sala nani? Mutu aliboso yo sola na ye. Makama mabele za kinani. Pe wapi? Pe zalaki wapi? Mutu aliboso. Oyo sola kine makama mabele. Pe ezalaki wapi? Pe nani aliboso? Pe nani d'abord nani ayebisaki oke na mboka oyo mabele akotekezali. Oh bato bayebisaki nge mabele akotekezali. Nani parce que bakutana na bato nyonso mokolo moko te. Mutu aliboso ezali. Aliboso tozalaki na nini? Tozalaki na dossier mosusu ya mabele. Tozalaki kofuta mbongo ya mabele. Place wana tozofuta mabele. Bosombaki te bofuta na. Tofuta mbongo. Maintenant, tozalaki kofuta mbongo place tozalaki kofanda. Bango pe balobi toza na place ya koteka. Nani alobaki? Sunda, Soba, bayebisaki meme na chef le même jour. Bazalaki misato le jour. Yo fana sui. Bazalaki ya bato ya monaki. Sava. Bazalaki 3 personnes. Même nazalaki nazana ba photo na bango le jour wana. Accent ko na banamba yabo. Na banamba za muniko na. Ba numéro ezali ba photo pe ya bango azana. Yenda za muta. Deuxième tour. Balobi to vanda na famille to pesa biloko ya nini droit coutumier tokendaki na ndako ya nini ya Matos et bazali koloba nani le chef de famille tomataki pa chef Matos tozalaki na ba chef tozalaki na wana 30e fois wana bakotana bwana deuxième rencontre voilà c'est qu'on tout na yo boye tango babino ke tosala babela koteka
boyaki kotala mabele mbala moko to opesela mbongo toyaki kotala boya kotala mabele natuna yo boya kotala mabele awa bosalaka enquête de vacances tosala enquête de vacances ntango yo omoni ke mabele ezali awa okendaka na bureau nini ya leta okendaki na bureau ya cadastre wana na 2021 okendaka komona nani kuna tokunanaki na chef ya cadastre CD Abel nani nisikokuta na CD Abel nani si pele tozali koyeba bango te la deuxième fois pele tozali komema biso na mabiro nazali koyeba bato wana maintenant là ta bosololi kuna c'est-à-dire que oyo otali mabele après oke na biro ya leta okende na biro ya leta ntango otali kaka mabele oke na kadasi avo opesa mbongo kulipa makulu oui avant napesa mbongo okende na biro ya kadasi après bosalaki nini baye komesure bakomesira bia na mboka basali bamesurage wapi basalaki kuna na si pase kuna kasi ya bango yango wana yako bamesira comme hectare tozongaki plus de premier tour tozalaki na géomètre ya liboso bose azoboya bakalcule na yalibia bametrage na yo pare eza bien te namzala koboya chef bo patron donc patron era boyaki géomètre ya liboso tozwi ya cadastre ya Mbanza-Ngongo il faut tozwa nini géomètre oyo autaka na nini na Mbanza-Ngongo parce que ya liboso autaka na Kinshasa na ya liboso wana totiki ye tozwi ya Mbanza-Ngongo ya Mbanza-Ngongo toye na ye asali bamesurage bamesure 67 hectares parce que balobaki nini aba bapesa biso mabele balobaki bato na bango bazala na prison bazobongisa na bacimetière il faut topesa mbongo bazokokate sikoyo nazotuna bosalaka enquête de vacances mpona po bopesa mbongo ya 67 hectares bosalaka enquête de vacances badokima eza kuna yene mtoza na badokima patron ya enquête de vacances ya 67 hectares oui ape enquête de vacances 67 hectares yo mona yango basalaka na mabele wana cela nini 67 hectares après 67 hectares tobakisaki komisa après 67 hectares boya biso kosala suku mosusu babakisaki nini banini banini bahectare mosusu ekomisa maintenant ça wana basali yango ekomisa nde basali toloba ke pour t'éviter des choses zala motema merci botolanda ozolanda émission na biso comme nango fait du jour émission ezali moko parmi bémission ezali na chaîne Ngungu Telama eza chaîne na bino chaîne na biso chaîne na bato nyonso ezali chaîne oyo ezali ya koloba ba vérité et puis kokita sur le terrain ko vérifier ba vérité biso toza ba simple serviteur na bino ya kopesa bino information mais si y a information je crois ba autant na bande de l'écran na biso ba numéro na biso ezali boko komela biso un message ni na peut-être na WhatsApp je m'excuse peut-être peu en toute l'émission ko komela biso po to kotanga yango to zala na bino to continuer aux na mais to zala ka na bino lobby je crois to luka moyen to en contact na batu ya village Kilau ezali na secteur ya Gombe Matadi vers to coûte la vers Zongo to kende to solo na batu wana ba les vraies réalités ya dossier wana ezandeni entre mabele wana na José Mambouini. Est-ce que José Mambouini mboka na ye to mboka na ye te? Après to ya vers José Mambouini to tu na ye pe interview parce que to ri sango lelo asa l'émission moko e ko leka na ba chaîne nyonso to landa pe émission lelo e kana ba chaîne nyonso Mbanza-Ngongo Gombe Matadi pe na Zongo Snell.
tokolanda émission wana mpo toyeba eza ndenge nini. Tosengi na bino nyonso bolanda biso boabone bosabone botina mpe balien mpa ya bato mpe toyeba ke botalaki yango mingi fo botya mpe j'ai aimé boaime quand même émission soki bosepelaki nango mpo toyeba banani basepeli banani mpe basepeli te. Émission na biso ezalaka chaque semaine. Tozana émission lelo tozana nango lelo jeudi tozana émission avant jeudi prochain tozana émission faut pas par semaine tozana 2 émissions. Bozala na biso bo continuer ozala na biso bo pesa biso ba encouragement numéro na biso bomoni na bande de l'écran boko komela biso po toyeba ba défaut ezani nini tout ko sala. Semaine prochaine tozala na village Kilau pour toyeba village Kilau o mutona lubola tolani na Molière alobelaki to comme toyeba si c'est vrai parce que muduso ozolo bane makambo ezana ngo bongote wana journaliste on alobaki peut-être journaliste on appelle azalaki corrompu pour alobela bon parce que biso ba journaliste c'est peut-être comment est corrompu mais moi je serai jamais corrompu pour une émission. Jamais et jamais je serai corrompu pour une émission. Je reste étant que journaliste, j'ai fait mon travail comme il faut. Na sengi na bino nyonso bozale na biso na équipe technique, to sengi na Guy na Arafat Gege qui est prise de vie et prenait des sons. Na sengi na réalisateur et monteur Sanik Nsumbu pourra pas charger, il y a décor chargé, il y a beauté chargée, il y a esthétique chargé, il y a kosala moi ba digi ne bilongi et pas il y a maître Béni salon Béni boye bien bien c'est l'avenir Likobe. Merci na bino nyonso bolandi biso, merci pe na bato baza pour biso. La semaine prochaine dans une émission mususa munene on va faire sur les prophètes ya mokili, sur les prophètes Oyamikolo, sur les serviteurs de Dieu et sur les qui est serviteur de Dieu et qui n'est pas serviteur de Dieu. Parce que na kala tona yo kasango. Oh, tozali na mosali ya Nzambe. Mais kala tona yo kasango, tozali na nganga ya Nzambe. Ti lelo to yo nganga ya Nzambe azala kaka na catholique, mais par na christianisme pe nganga ya Nzambe azali. To ngato découvrir qui est le nganga ya Nzambe en église chrétienne parce qu'il faut être nganga nzambe pour sala makambo. Shalom mingi na ba apôtre nyonso o balandi biso, shalom na ba pasteur nyonso, yenge na bato nyonso balingaka yenge, pe assalamu alaikum bato nyonso balingaka assalamu alaikum, pourquoi pas te bonjour et bonsoir na bino nyonso. Pour tous ces émissions na biso to sengi bino bo aimer émission, bo partager, bo episode ba kota balandaka émission ti tokosi sa ba émission na biso nyonso lelo te to iza nanu pour mbaloyo fait du jour ezongi avec force pour t'éviter des choses zala motema